Salut la famille, ici l'artiste du moment, Parfaite Massa, Yoka. Bakomi ko bomana bango na bango, ah wololo mama ye. Biliaki bango bikoki. Tala bakoma ko bomana pona sujet na yo wololo mama ye. Ah biliaki bango bikoki. Bana kin, bana braza, bana océanie, bana bisonio soto sangana. Veut dire que tous s'abonner massivement na chaîne Ebimi Mikolo pour kanga makamu. Nathalie ta epesi makamu. Kunga d'Afrique, balobi YouTube ezaya koinda. Chaîne ezara moko. Kunga d'Afrique, ya vienne nga moko songandila. Vitrine d'Afrique. Bien bisonio sonakati ya vitrine. Otala bisoka na kati ya vitrine. Kunga d'Afrique ezoya massivement pour kanga makamu et kanga masolo ya artiste bozo ba news ba actualité oboyo kakite na ba chaîne mususu me awa toyo kan suka na chaîne viena amoko songandi la ka grave songandi la ka grave bakoma go bobo ay de Digital Congo. Nous sommes très contents de vous savoir très nombreux en train de suivre votre émission Maintenant Vrai, que vous êtes habitués de suivre tous les samedis à partir de 21h40 et en rediffusion tout le lundi à partir de 16h. Et voilà, je vous dis merci. Aujourd'hui, vous avez vu, nous recevons le roi de la musique congolaise. C'est vrai, il le dit lui-même que les Akombo Oyo Bapé Saena vieux Jano Bombinga, Wazamoko Yaba grand. Nakati ya musique à Congo, j'espère que vous maintenir comme Bongo, le roi Karmapa. Venant d'un grand, alors, sur le Tigamo, mais. C'est que Touutinayo Nabanzele Bele, premier album, Ezaki, je m'appelle toi. Après Bimisi Libiso, Banzembo Bele, on te trouvait un poétique lover, ce qui veut dire, donc, Mutumo Kwako, valoriser Mingi Bolingo, poésie. Et voilà, Karmapa, au commis Moutouabamboua qui est là. J'espère créer le problème, monsieur le député. Na commis Moutouabamboua qui est là, mais na commis Moutouabamboua peindre Mingi Siko, ba chanson na Mingi na comme peindre des choses qui se passent dans la société nabiso. Donc, Eza Pendamboua qui est là, mais ko l'Obama Kamba Mokili Ouezoleka, comme faisait Luambo na époque naï. Oui, tu penses que Karmalov, ça te va bien? Le roi, ça te va bien? Ou voilà, aujourd'hui, Bazobengayo, Mukitania, Luambo. Nabakombo na nyoso tu nini za non nyoso za bien bakombo ngo bapesa nga bebele yo tutangi mususute na Lumbashi babenga wantashi na Congo central bazobenga mikolo tata onda donc Tata Onda. Mais Tata Onda, on a de la rumba, bien sûr. Ok. Donc, mais non, mais bon, bah, comme tout, n'est pas ça, comme ils allaient bien pour nous honorer, pour que ce soit comme il faut y avoir aussi une tradition et pas la biso africain. So ba pèse combo, il faut y avoir madame. Nous sommes bien, le roi de la rumba, le wantashi, le prince, tout est bien. Voilà le roi. Qu'en est-il de ton nouvel album, Tokindewana? Nouvel album, en tout cas, tous aux 4-666-4. Ah, non, mais Caligula. Ezalaki 4-666-4. Et comme Batu, Biso Congolais, tout ça, moi, Mengi, Balobi 666, on a sonné, Neti, Marc de la Bête, tout ça. Et la monnaie non, par respect, on a fait public, on a fait mon abisso, et l'inga banzé mon abisso. Non, na longola 4-666-4, parce que mon bazo réclamé longwa. Ils ont bomba dans la simano. Alors, tout l'ongoliango, tout tiga Caligula, tout simplement. Comme Caligula pèse à titre mon coup, il y a 4 albums. Quand même ils ont un impact dans mon makasi tout le bon tout Caligula tout simplement titre album na biso yo on comprend que Caligula ils ont quand même un impact makasi oui Caligula quand même ils ont un impact makasi thème ils ont un kati oui ça c'est vrai ça c'est vrai c'est vrai que yo justifié on a bandenge belé na ndenge roi mo na kati ya Bible mais par rapport il y a un antécédent na yo na batu misusu on a jugé que ça a été quelque chose mais moi j'ai pas d'antécédent na batu misusu na mon antécédent on a ça exactement c'est vrai que les lots n'osent plus dire ça parce que Bromo sola bien avec Oazé quoi les Bozaki bien non Oazé quoi c'est un frère pour moi. Oazé quoi c'est un frère. Ngana ko pesa peut-être moi et le Camo éviter
Oisé quoi, venez chez nous à la maison avant Azala musicien, avant Ngapé Nazala musicien. Okay. Donc c'est un frère. C'est une église Moko? Si. Et puis c'est l'ami à mon petit frère. Okay. C'est vraiment l'ami à mon petit frère. Et tant qu'on a la musique, lui il était déjà là. Oui. Mais tant que tu as la musique dans le quartier, Oisé quoi n'était pas là. Parce que moi j'ai joué avec Timo Lolo, Viva la Musica, oui. Stella Omo, Viva la Musica, Nguma Lokito, le grand, on a PCP Mbotebele, Jimmy Yaba, pour ne citer que Bango. Oui. Oisé quoi était encore moi la classe à Aya Rapé Kota la besoin de répétaga. Oui. Mais c'est lui, par contre, il y a une abandonné musique professionnelle. Avant là. Mais je pense qu'au Bombra quelque part que Ozala intervenant dans l'album naé. Si la Bombra le Belango pénaté. Bon le Belango parce que ils ont pénaté l'importance militaire na carrière nanga et mais na Lobango parce que c'est lui qui a révélé ça dans le public. Oui. Et na la Bomba na Lobango. Même na bandi na bal il y a peut-être na nzembo moko ya sita comme nanga mais banzembo belé les cas album belé na bané ko idée trop oui. Parce que c'est un frère pour moi oui. Donc mais na bané ko boka ngati parce que je savais que tôt ou tard na robeta musique okay. Alors na zao lingate boka jamais et na révélé le moko oui. Na 6e album na signature oui. Naïmbaki moi phrase moi moké et écoute azaki na kine awata album mon bimi abenganga je me rappelle nazaki na gare à train na poto oui abenga bilanga tu sais oui que ou apporter nga moi le moi bien na bini na bimi album mwana mbala liboso ndimi oyimba album mwana je sala 6 ans na Congo na kisasa na Congo na bini bon et ça peka malam na sepeli ne mo epsinga bon na lobi on a télévision. Oui. Là où il est, soit sur la nanga au Mona. Donc, et après, naïki ko lobake, je me suis choisi quoi yaki pe na lobango peranté. Abenginga psinga ye. Tu sais na utina kina kutana na père. Papa na yo. Père wanga. OK. Na père pe na lobi ndeni obeta musique te. Or tant lobi na nga bongo. Tant to celle-ci conversation na biso. Navandi mon abi comment père azolinga ngana beta musique te azo peksa ngaso na uti akangeli ngaba pale banini lelo bina beta musique c'est que il y a un message l'aime ce uti pera nzambe alors na beta siko musique po père singna beta c'est là car alerte aussi cette conversation wana ndé na bandisiko mama musique OK na zup na esprit siko na bi bon na beta siko musique parce que père azo peksa yende singna beta et na bandi. Donc on a bandi ko beta musique papa na lobi siko no sarango boy ndé je m'appelle toi. Je m'appelle toi, premier album, meilleur album de l'année par Asemco, association de journalistes. Exactement. On meilleur album de l'année, meilleure chanson de l'année. Quand c'est vrai qu'il a style voilà ya tolo polele moi séduction moi nini batebele pe balanda on a sima na mona batu mususu batie ba maboko na ba poche ba mususu ebele pe batonga ki oui batonga ngai ebele ça c'est vrai mais bon et ça là qui bandeli nanga oui na qui na myrté mais je voulais quand même quoi porter le mot asika et na pas ko prôner rumba oui parce que je n'ai remarqué que batu belle kaka générique et c'était l'époque de Wenge Musica oui et tout fait tout flamme abi non na la musique na meka ko na génération na meka ko lobela kaka rumba et c'était ça mon discours et le lo oyo tout le monde a zonga la rumba oui moi na pesika le communion c'est pas nzambe karma pas mais okata Lox pourquoi Lox na parce que on dirait la style mob oui non nakata Lox parce que ça qui correspondre à la musique on a osanaté OK na loba itango na yakisika na yakina na yo comprendre mais après tant on a affronté public na comprendre ma mbele musique on a osala la musique mo ba konzi baza olinga motro ba tout moko vraiment bien tout ça musique on a oui et na mona que na look na nga wana ya ba Lox milai na musique ezo correspondre te alors comme moto maele neso faut qu'on s'habite faut na kuma na s'adapter même na coutrement surtout et comme apena ndenge mon cohésion ça na musique nanga d'où na kata gisuki OK voilà. Mais Karmapa
L'air aux autres là, image na yo ya kala. Au regrettera ne loko. Na ba image na kala oui mutu so regrettera ko sanga telo moi regrettera. Mais en tout cas na regrettera mingi penate mais na regrettera quand même par exemple Lox. Pour les citer que Lox et ça y correspondre à la musique na ngate donc ah so na ebaki voilà regret moi là mais comme na yo près et ça peut rien pas pardonner ba onga le lona comment pena moni pour bana ba koli to ndengeni. Et puis, ça a permis à l'artiste de Masolo à Banaté, à moi cité. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non. Est-ce qu'il faut une vie privée dans la boue? Artiste, mais qu'est-ce qui ne va pas avec Karmapa? Tu es quinois. Mais je artiste, c'est mon sous. X, c'est Y. Y, c'est donc, voilà X. Non, je ne suis pas là pour étaler vie privée dans la télévision. Non, pourquoi ils ont étalé vie dans bon et pourquoi mais je pense que il faut respecter pourquoi cité quelle raison tu pousses? Moi, j'aime beaucoup ma femme. Na oyemba un jour même quand un album ozaki préféré na embeli mwanze momo bona kati mais na embité là je pense na embela me oyebate. OK. Mais bon c'est une femme que j'aime, que j'adore. Wow. À place azali vraiment beauté d'ailleurs mais ko bangate nous c'est ça non, le roi de la rumba, c'est vraiment une très grande joie pour nous. Tokomi na osenga yo pena obena mama kekiti ndenga na bendaka ota no eloko yo rappelez-nous. Ça me rappelle Daniel Dende déjà, un grand Real de Madrid. Real de Madrid, ouais. Real Madrid. Un grand ami. Ce monsieur a crié en moi. Naza écoute mon karma pâté. Parce que mon Nzembo a premier album nanga. Oui. Donc Nazara qui n'a noté. Mais il a mis des moyens pour Nasa et la Nzembo pour m'aider. Oui. Et Tilelo Saranga et Sengo moi trop. Donc comment ce monsieur-là a crié en moi alors qu'il y a un côté na banene. Alandaïka a moi extrêmement parce que c'était l'ami à Eric Lucas. Oui. C'est Eric Lucas qui m'a présenté Dani. Et ayoka moi il mon cas on a habité ce qui a mon de pour ça qui a aidé nga vraiment a aidé nga ni bandel nga na je m'appelle toi yangona na dédié qui na dédié qui Nzembo wana. Et c'est ça, souvenir nanga. Mais Karmapa, osa difficile à aborder parce que mon en a rare. Et puis osa la facilité t'es que toi mon ayo. Non mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es trop réticent ou quoi? Non mais oui, ce qui au lobby boyanga comment parce que à chaque fois ils ont a besoin de non, je ne parle pas de moi, non le bana public. Ah, public. Ah, au monde en a bango rarement. Osa un peu réticent par rapport à Batou. Qu'est-ce qui ne va pas? Osa a confiance à Batou, t'es même artiste musicien, c'est rare. Nazara n'a confiance à Batou Belé. Mais na ebi monde na o Nazara évolué monde de musique congolaise. À préciser, ils ont terrain vraiment glissant. Au coeur au sexe, au solo là, comme mon camarade à motu, ils ont camarade peut-être mais ça ramène tant yo pesa ra mukonga selikaka. Atonga yo on les a milliers d'abisso yo et bien tant nous sur la boye na abisso comprendre mais quand même na rappé na ba ibanga mais vous citez par exemple Manda chante c'est vraiment Asa gêne par rapport à moi mais c'est mon ami il vient chez moi à la maison je n'ai pas naé donc na sepeli na za moko wana il y a qualité il y a bien un ami bien qui est belé oyo ba so pesi mkomba misaka ba menu so pesi mkomba ko motonga ba kombi ko ba belé non oui je préfère nazana moko qualité bien Manda
Baninga msope baza na bango bien na bandenge na bango, mais je préfère Manda parce qu'avec lui il va monoko moi mingi alobara mingi akretchaka bato banga raté. Non, Manda aza mon côté c'est vrai aza na moi franc parler moko boye, mais respect sokeza moi je les respecte beaucoup. Il y a linga bon so respecter pas respecter peut-être à manquer ou ceux qui ont manqué, mais jusque là dans un temps problème moko on a été et je le trouve bien. Le roi batebele ba yebisa kingai que biso to na moins difficulté dans soanaï ba il poser au moins quelques questions na public il y a ba commune ebele au travers émission. Est-ce que vous après? Oui, nous après naza pour na bango peut-être bazo kan s'appelle mususu et vous avez l'occasion pour nga nous répondre pour ba na éclaircir bango ndenge pendant les situations zali bango bazala ba question nga na on a ba réponse. D'accord. On va suivre 4 intervenants et puis nous en aurons retrouvé tout à l'heure. Togolanda bango. Ouais. Bonjour président Kamapa. Pendant que là je rends staff BVM de Kassavouli, nous sommes à fan nayo, tout ce que la nayo, oui m'a bien, nous allons voir bien, tout m'a ramené bien, tout le monde a voir l'écran, la radio tout le monde a nayo, mais nous redirons à la mission fanatique nayo, dans le monde scénique, live, concert, vous attire, les aranis, pour répondre à la question. Moi comme on a Naomi Nzumba, naza mwana ya numéro 12 Amérique ngabo. Kama pa naza fan na yo na lingaka yo na ngaki na yebaka nzembo ya Caligula oyembeli Koffi Olomide tote lelo toyebike makini utabimisa Tatiana Cruz eza yo alors arabimisa album na ye est-ce que ceux qui ont le CD resomba ngo royoka yango et yimba les akeno pourquoi les musiciens na yo tout le monde a banti ba dikane kanti ba ibanité za la radio à quoi question nanga eza na bongo tout na Karmapa parce que Karmapa c'est un frère à moi quand je vois Karmapa je vois Manda chante question na bongo tout na Karmapa est-ce que bogi ko sala ta featuring mukolomo côté na wazekwa bien na Fabrigas le maestro parce que bino na bino bana matete. Tout le monde a un Kasavubu, tout le monde a un Njili, tout le monde a une zone qui tout le monde a fallu à côté de Kamamboka na bango. Et loko, à côté de Bama Bangala. Bongo yo pena bana na attaque ministre ya Vumba congolaise na benga ba bongo ebi à partir ya garage lumière je salue maître Yule à passer place à ça ou à sala musana mutuka. Est-ce qu'il y a un jour où ça la featuring entre Karmapa, le ministre de la Vumba congolaise, et puis les maestros de la musique congolaise, Fabrigas ou na grand coach Nabiso, Otobenga grand coach, Wazeko, film na film, où ça la featuring était, quelles sont la maison à moi. Voilà. Le roi. Ouais. Nabanza oyoki préoccupation baninga. Ouais, la préoccupation na bango. Oui. Oh, il y a des bosso lobby scène. Oui. Pourquoi tu as vraiment trop présenté la scène? Ça c'est vrai. Musique faut laisser à biso. Surtout comme tu laisses la musique nga ça la moi pas si mingi. Mais tu bêta quand même. Attends moi mon cœur on a tous bêta mais ko bêta musique moi trop. Et ça, peut-être le cas que moi trotté, ils ont peut-être un manque, il y a un producteur. Si le producteur m'a voyé, non, c'est produire. Dans l'ingénieur bête à la musique, il y a des bons après. Kozonga va péter au moment passé pour musique en haut de l'eau. Makambango, il y a un sponsor et baby c'est là qui biso moi Makambango. Ou un bête à boyer, tu vas pas message la musique au fêlé. Mais Dieu merci, tant on a préparé un concert dans un grand hôtel. Et là où vraiment je me retrouve, dans ce pays trop pour question et poser une émission au yayo, vous avez un grand témoin à dernier concert dans un grand hôtel, comment c'était plein. Exact. Et dans ce pays-là, on a préparé un concert à Bongo, où on a tiré un fouta, épée, billet et sili, on est single. Mais un concert, nous sommes
neti to beta kaka boy ka to beta ezaka to benga na biso ba massa bayaka aiza mo pasi pour petit bazonga oui et comment mo pasi ya ngona la raison kaka muke oyo na linga ko se retrouver na ba concert pamba ezate puis en plus au pour mo beta moi trop mukolo ko beta ya makasi ba ya mingi te po ba mona na ba moyo matro voilà moi réponse na ngwana et mi baleza qui je pense c'est ça moi suana. Ah oui, alobi Caligula. Oui. Mais ils ont ça moi pas mingi. Pourquoi? Ngana komi poser question oyo. Pourquoi tant batu bazo ka Caligula bazo ba na embeli Willy Kaembe? Mais tant que oui tangi kombo ya Willy Kaembe teno na soya. Oui, puis que Caligula c'était quoi? Un empereur romain sanguinaire. Alors comment bololé mo sanguinaire donc pourquoi balingi balatisa muyungo balingi balatisa nzembo wana yo Willy Kaembe c'est que yo za na comportement wana ya Caligula balatisa kaka pamba te mutsoka yo kinzembo alors kinzembo c'est yembe nga Willy Kaembe pour retrouver peut-être babiloko wana ya mabe pa ya Willy Kaembe yo moko yembeli nani na yembeli mutu moko komona ye Caligula c'est clair. Caligula est une histoire vraie. Ezalaki empereur romain il y a 1er siècle. Si je me rappelle bien, dans l'an 37 a accédé à pouvoir. Azalaki mutumoko avant qu'on ait pouvoir wana azalaki netika ka moi moko boatala atala batu ba nene do azalani ka boye. Oh nzoka ya azalaki tango azwi bokonzi. Donc qui sanguinaire leki oui puis makambo Caligula za iko sala Caligula mona pena muto musala na ye auti ko bala azwi mwasi yango na miso batu ake ko sala mabe na mwasi ya batu akomona moi lekyo ya ye ndeko ya ye akomisi mwasi na ye okomona phrase na ye moko za laki pour et vraiment et l'axabiso qui m'a bien na ye et ba phrase na ye moko qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne. Ça dit que abaïna na baonga ngale sansiza ka banga ngai. Donc ça dit mutumabe. Alors na roba na romona ça me gêne balati sa moyo Willy Kaembe. Ce qui za balati Willy Kaembe changer kaka comportement parce que na ozoyemba nzembo oyo zoloba nazo bimisa mabe ya mutu wana Caligula. Alors so balobi Caligula za Willy Kaembe changer et ça me fait mal la fille qui n'a pas na yembeli yango un grand artiste yamboka o lokola Koffi Olomide et l'ingolo ba pour na ngina soki ezalaki direct bo na ngina tuna pourquoi lobi na yembeli Koffi Olomide azana ba raison na elo yo ebie okuta na yesusu amera pesa yo réponse wana voilà réponse na pesa na yo ba fan na yo tokuta na bango c'est un hasard donc peut-être à vous expliquer mais na yembeli Caligula oui nazo yemba Caligula uyembi kombo mutu teke o tel artiste tel mutu tel ministre rien non ayembi Caligula bino batama ele bino journaliste bino ko sala mingi ya bino ko sala ba latin Caligula c'est tout un empereur romain oyo qui vraiment sanguinaire sadique même batu basala ba film na ye ebele ezali ebele alors ceux qui ba komi ko latisa yango songolo pakala ceux qui ont latisi yango luka oyo kanzembo na otala oyeba Caligula si vraiment aux un comportement alors t'as qu'à changer ce comportement. Voilà, c'est ça. D'accord, merci beaucoup à toi Karmapa. La troisième question. Troisième question, ezalaki na ebisouté ezalaki sur l'artiste nayo. Ah oui, ba misela ngaso bazo bimate na sepeli ne ngolobi ngo bongo parce que nazo pesa ngo opportunité tout. Na peksa ba ngo misoto ya pa Willy Kaembe. Willy Kaembe c'est un journaliste très bon. Ako yamba au bien, a osolana au bien. Pourquoi au monde a été pour obimisa mutu? J'ai beaucoup souffert moi pour na comme apé Karmapa. Quand même la télé matin, tout ça pour la sala combo. Mais bango de même pour ton information, faut évacuer. Na yebisaka bango l'air news na betaka tolo l'air news. L'air musuku tumba musuku na lobana bango. Oya oleka na télévision té en tout cas à bénéficier sur la mobilité. Donc na bunda trop pour baguer de bana. Mais bon, on a mon micro ba mo changer
surtout que na pesi bango moi quelques titres ba tien album oyo ba komi pina oluka télé makasi ba mission ko ba Juliano un grand chanteur mission ko la Biga Picasso un grand chanteur mais Natala on habite là t'as petit par exemple petit nabiso vibrateur petit azai so ne biso même ba petit mso butangi tanga ba zai ko yotala ba misena ngaba okengela bo avant ko mona ba orchestre makumba leader c'était des fans qui venaient chez nous na répétition otala biso. OK, mais na ko citer ba ko mona na matete kuna na matete je ne vais pas citer là ici au Limbisanga il venait chez nous kotala ba misena ngaba o répéter et puis ngape comme soupi ba sala ba test na boya mais ba ki ko timsuba. En tout cas, coup de chapeau et beaucoup de chance. Basala ba effort pour baibana. Exactement. Il faut balanda par exemple. Ouais. Et si bon mutasuka Tony par rapport au featuring, nabino bana mateta tangi Félix waze quoi, atangi fabrica soza leki nabino. Moninga ina beta rumba. Et puis nga beta rumba de grand homme biso moto subinga mikolo kirumba. Ça dit kirumba za rumba très monene lelo actuellement. Alors faut zapper mon nez pour y appeler donc tout ça rappelle tout ça appelle moi quoi mais ils appellent ma bête tout candidat mot mais au sein à boule belé kirumba ce n'est pas donné à Moutunios mais au sein à boule belé un jour tant tout le monde a été coquille tout ça mais nangana bossa na ku question mo ya muto tuna ki tuna deux questions apparemment sur artiste misemo takepa na Tatiana Cruz abiso kaelio album na ye siko mabezali mingi na yoga kimi pa ya ndeko na moko ya kaka ba chroniqueur ba journaliste so ina leka télévision so qui peut-être moi publicité salami moi na fois benga journaliste wana donc oko tune question na ngaite voilà na zongo na monde bien té c'est na ligne ko munene asala fort à travailler makasi akwa munene. OK, mais te ke ba posa ngaka ba question ay voilà na ligne on peut souter oh ligne té na ligne ko tatam ke souter c'est des payate té c'est des la koyoka mais na ligne suba ma bongo té na ligne à travailler nenga bana travailler pana biso à travailler makasi akendel ko boso ya tusunga na kolege mission bengi kuna po batu na makamda yo posala té travail ma fille travail. Oh le béni bien si on dirait moi na papa le bana moi oui travail et c'est nenge penza izalaka c'est ma fille oui il faut qu'elle travaille il faut qu'elle travaille à réussir qu'elle travaille na ba question les moments ni les âges révolus tant on a laissé les gars qui là maintenant elle est adulte il faut qu'elle travaille il faut qu'on arrête de me poser ma question non ça sert à rien c'est quel travail n'est au salaire. OK, voilà, c'est vraiment aux aranciniers non et ça il y a papa envers moi là. OK, et bongo moi moko na bible to bi solo moko moi ki ndaye tant simba ki te zongaye. OK, papa avait c'est l'autre donc c'est moi qui papa a toujours laissé mon mata. Je te dis vraiment du fond de mon cœur nazarana plaisir ma fille à Kenel Bosso mais nazarana sengo te batuna ngaba question. OK, donc c'est surtout que si ça vient d'elle parce que nazoba eloko na yebi. OK, donc on y est déjà. Mais et bon ceux qui par exemple on a plateau na biso moi na moi c'est moko alinga tuna aux questions et au déranger. Non. Et puis notre oui, et ça là que bozana un problème, ça que bon un problème et au déranger. Non, on a la réponse kala. OK. Donc bah quoi il est là sur petit. Ouais, bah ça problème est donc bah quoi début ce qui t'écoute hein. Oui, problème est voilà. Donc mais sauf que ça ngate que ça la bon mais bon. Comme les bon les cambo bang zaté. On dit que les cambo bang za na moté. Les cambo bang za na moté. Il y a pas de souci. C'est pas le cas pour yo monique ma beza na moté. Mais seulement na dinga ke mission na ngai ndingo website ngai ozala mission la biso mbale kaka biso mibale likambote biso mibale kaka poni ozobanga ondiko oza longo ni ngai le karma les nous ara spirituellement za likolo les tata omna et fort Serge est-ce que au quoi la biso kitia wa ekotana nous comme ça et puis Toroluka Moutango a posé question à
Ce qui est pelisa yo to yebisi ki ce que non, c'est plus désagréable. Ça m'a déjà monté. Pas nos banga. Oh. Pour la nuit, il y a un banga, nazo banga te. Te likambo ko ngeza yo lobi ko na rankinte on a problème na mututé. C'est bon. Pour la nuit, il y a été pour émission bien si mutu na yaye. Ben, ce que boyo lobi ke na boy na. Boto boyo la to lo la kitango, ba lo na ga ko boy. Mais yo ça ko no banga bonde ni. Na bangi te yo lobi, so na boy ka la bo, ba lo la kiti ko na boy. Mais au moins que yo za kama kasi te aux atouts difficiles biso na bino pe ba journaliste na ba surprise na bino l'air moko za malamu te parce que za télévision. Alors comme nazaki yebaki te na préféré que tu quittes moi longwa pour te sur la biso mbale. En tout cas na mono za péré. Mais na linga qui quand même ninge tozali boué. Malgré ningo lobi wana kiti ko longwa nango. Mais ko longwa na ko longo. Oh, tenga ngelo longwa siko pour la linga biso mbale. Nangi siko na tuna yo. On a posé kuna te l'air bato na bazara. Na lingi na tuna yo boué. Mauvais souvenir à vie nos années. Mauvais souvenir à vie nanga. Et ça la disparition de parents nanga. Ça c'est vraiment na évité na robosa na messi. Wana ezapinza ma mère, mes parents, je les aimais. Les bolinga bango mingi makasi. Et loka bakendaki, bakenda to koli pesa elote. Mais etikali mauvais souvenir nanga. Makasi. Qu'est-ce que tu gardes de souvenirs bons, de paroles pour tes parents qui peuvent édifier aussi tes frères? Ouais, parents nanga, je me rappelle papa nanga nanga. Jackie parce que babé nanga Jackie. Ko simba kisité. So simbi kisi mukolo na pe m'amener aussi là. Et ça etika nanga. Auto sango makasi. Boti boke na osani. Non. Mais ça on a que ndenge na France, ndenge na Asie et Nazi na mona activité na mona Taïwan, na mona mamebele comme nanga eza d'origine tibétain. Na lwaki il faut quand même na mona pe mboka Dalai Lama en tant que touriste tout simplement. Na monelo mabete. Place aux Okombo ya karma. Voilà. Karma, ça veut dire quoi? Karma, karma pas. Non, tu es avant karma. Pas wana. Oui. Karma. Karma. Tant que tu as la musique, tu as le nom d'artiste. Et ngana talaki comme na nom propre na ngeba na ka. Et poste ne bana na P. Na miko ça moi recherche na bi karma pas. À l'origine ça s'écrivait comme ça. Et bah tout le monde identifié comme un bouddhiste. Et pourtant Nazaraki bouddhiste était, je le suis pas, je n'étais pas là. Na lobby pour na boma sens il y a combo on appelle na karma pas. C'était le premier album nanga karma pas et comment karma plus même pas. Oui. Alors pour na bomango il faut na kangi sango gaganemo. D'où karma pas. Donc na bané ko luka tout simplement non moko et la tanga ils ont un nom d'artiste nanga. Oui. Karma pas qui signifie la loi du karma. Oui. Et voilà. C'est très profond. Mais je pense que Ezana Mutumogo, Azan Lisolo Mogo Obeta Awa, sur yo, et que ça peut passer. Maintenant, on a poussé Mutango Kota, Otalaye, Otalaye, Yewana Kuna, ceux qui ont sepelate, au Bengani, ceux qui ont sepela, on a un peu lunette. Entrez s'il vous plaît. Maman. Vraiment. M. C'est quoi ça au Bangani? Non mais parce que tu es baraté. Pourquoi Vanda? Attention lunettes tes alliés. Voilà ce que BV vraiment en tout cas. Il y a un robot qui est annoncé déjà. Mais ça surprise, on s'est raté, c'est surprise. Non, n'a pas besoin de merci. Parce que
Myriam Messa, une grande dame. Ils se sacrifié pour Moussissa et Karmapa et Lenda et Bima. Vraiment merci Mengi. Merci Mengi na Wilika MB parce que et elle est là aujourd'hui dans la télévision. Merci beaucoup. Merci beaucoup Karmapa. Vraiment merci. Azana elo komoko koloba ponayo. Madame Myriam, bonsoir. Bonsoir. Un petit mot pour Karmapa, un souvenir. En tout cas, dans un souvenir ébélé. Il y a les bosso et locaux donc nan salamate. Mon papa n'a koufa. Karmapa ya. Chaque fois, atike la moi enveloppe. Pas enveloppe à mon kete, sauf fongoli en haut. Talara yomoko. Donc mbongo ébélé. Non les saba camarades. Papa koufi. À l'Andinga, na palais du peuple, à l'Andinga, tina cimetière à Gombe. Donc, non, il marquanga ma casse. Merci beaucoup. Sozane Loba Oloba, avant Bokabwana, c'est Kokoloba. En tout cas, tant sous président Miebate, grand chanteur, Mokonza Rumba. Donc, ya Oloba Minge, ça te mena linga PR Moko, ale kapé na ba chaîne à minene. Asa la peba promotion album aimba kitoro makasi mokonzi rumba amie baate président tala bien il faut les caper na des missions ba chaîne à minene tamso mie baate aux grand chanteur aimba kitoko bat participer à banzembo na. Merci beaucoup Myriam Messa. Karmapa, ta petite réaction? Non, na émotion quoi. Oui. Comme vous avez même répondre, nazana nature ya bongo, c'est-à-dire que nazara penda pourquoi nazara na ba mission belé pourquoi nazara moi retirer quoi. C'est vrai, ils ont nature nanga. Na comme écoute ko s'efforcer mikolo pour na comment ko ils ont nature nanga, je respecte batu belé, peut-être ils ont rappé ma bé, peut-être pesa malam. Na kuka kozala na batu mingi te na kantara peut-être kozana batu peut-être comme ma pe mabe avant mena za na ga boye à l'écart et na répondre pour autobake il faut nazte na yebi musala na malam, ça c'est vrai. Et bino kozana ba Wilika MB à travers binonde na ko monisa la musique na ngana public, mais vraiment comme mon na batu na commence à effort pe na banoza pe na batu. C'est vrai que na ngalem suna za na ngalem sunga moko atambola pe mingi moko, donc na osala effort na za na batu, mais na ba lo moko kozala za na batu za mabete, mais l'air musupe comme mabe parce que ko ememe la biso be bamaka mususu ya mabe. Il y en a peut-être Nazara moi réticent. Oui. Voilà. D'accord, merci beaucoup Madame Myriam, merci beaucoup d'être passée. Donc merci Nabo pour merci beaucoup. Eza c'est Mungi. Merci qui tu mi balé vanatana mi balé. Ezonga na moi. Naki na posa otala awa na télévision. Batumoko barosola na yo. Tamso ebi bango malamu. Tamso tangi bango yoka bango nano. Muto ali boso yona. Pona ngai vie na yo papa na yo ozali un grand artiste, un grand compositeur. Rumba penza na zo kango. Rumba obiso to tikela bino. Wasa kwa lobaki boye. Ananda ka bien. Kabiya sana yemaki itumba mabanga kokaka ngote awo ya kufa ingana ko tuna yo entre vieux lokola ngai na leki lokola yo be ba leki ba yesu na bino soko tozolia na mesa miloko ya limeni sunyete kale na ukame bale pamba. Sikoyo tosala nini ngai vie nalia mingi parce que mikolo na ngai etikali mokuse na mokili
Mais yo olia mingi parce que via ça il y a qui mingi. Voilà. Un petit mot. Réponse. Yo yebi na longo ina écouter par respect. Si vous permettez ngana zong ça. Pas de problème. Yo yebi non fond longo la kaka. Yo yebi mayeli ya papa na biso oyo. Question na eza esengi pekate et mbala mosusu pe ekoko zo réponse mbala moko te parce que mituna oyo ye ezali izoluka ou vanda lemsuna kozwa pe temps pour na répondre awa na yebite so oyo na ko répondre sikoyo parce que na su temps mingi te soki kozala penda yango yano normalement motuna oyo il faut na vanda penda nyana kozwa pe lemsuna nkolo mobimba pour na kanisa yano. Oui. Mais comme les émissions na Congo loba awa mbuta mutu asia yemu kwa lobi ale mingi déjà ngai pina na ale mingi te examen munene eza examen munene na go boye na kotika na mutuna boye na kotika yemoko mutu azwa ye mungu mutu azana yanu po yende mukolo na bolinga yaloba te lekelia bon wona na le sinote na ndenge ya bo ya nini ngai fona tala soki ye alingi alia na tiki soki ye alobi na ngale lekelia na kolia na ozela ya no eza ya ye nde mokolo ye mtakoloba te o etikali ngana lia to te o etikali yo lekilia donc eza ya nuka eza ya ye ngai na moni ndenge na lobeza te en tout cas eza ya no eza na mokolo oyo misunyo na mibale etikali ngai siko na lie peut-être mokolo na mono va peut-être na kozanga botosi epai ya mokolo ngamunga leki. D'accord. Alors na kosepela malamu ye moko a décider albate musunyo tikali en tout cas lekilia wana na le so albinanga kete na le yango ponga inde mokolo donc en tout cas il y a nous ça ya ye muto za na réponse wana. D'accord. Wana eza poète Lutumba Simaro muto a posé na moni question ngopé embarrassé au mwandambo tu répondre raisonner susu kasi tala susu image ngai ezali penza te mais ezali ya koloba kaka karma pa biso benga ngana benga le karma c'est un grand frère à moi collègue nanga et puis aibi gena ebsaka ngana bana musique avant et donc la grande na musique ya petit nanga mais le comme ya roi de la rumba et puis ya le kutata zo beta rumba ya solo ezati rumba lemba te ya zo beta pena rumba ya solo donc karma pa pona ngai na perte ya vitesse soto za nango na kati ya mboka lelo ya ba grand ba kei presque mingi na ligne oyo za nango eza ligne oyo nazo pesa beaucoup de chance et puis nazo pesa beaucoup de courage et d'ailleurs na avenir kuna nazo kana na ba disque nanga photo apto beta ba derumba moko ba ndengona po ekokisa mibeko ya makanisi nanga pour na témoignage je pense voilà un témoignage déjà et puis voilà pour la question que tout na karma pas namoni tozana makambo ebele babenga ngana esika moko mais des fois moko zali soka tiki téléphone na voiture ou bien na chambre abosa na ke ako zanga communication moko ya mokonzi moko ou bien ya ministre moko ou bien ya likambo moko ya musicien na ye téléphone ezana ba discipline nango minute peut-être 5h ou bien 6h ou bien fongola mais ya ko bengi téléphone na 9h ti pe 17h à talité et pas ezamo danger yango na moi ba konze belé na ba camarade belé ba leli y compris na ngamo na kati na makami ba le misato ya nango mais c'est un bel homme aza moto moko bien et fona na baninga aza trop méfiant et là on a mon pas bien makasi nga parce que ayebi moi mingi avant parce que a kola ki na ba musicien mingi azaki na ba musicien mingi ba yebaki musique makasi alors aza trop méfiant et puis moi j'encourage donc je pense que ba bonne chance et puis ça disque na ça disque moko très bien ils ont la qualité et na yoka ki nga yoksaki nga en tant qu'artiste solo yoksaki nga na yoka ki on a sepelaki et ba beaucoup de courage
a beaucoup de courage quoi. Karmapa. D'abord na remercie à trop franchement. Merci. Conception n'a pas profité pour il compte comme toza na plateau. Oui. Conception oyo na s'appelle donc makasi. Merci. Na moni leki na ngayo yakiawa na moni papa Simaro Lutumba et on a zopé respect mingi na moni grand frère na ngaya musique Manda. Manda chante. On a zopé oui ça c'est vrai Manda qui musique avant encore la musique na respectera trop pe na yoka ka trop na pesi mbote belé na sepeli vraiment makambo salinga awa et non merci mingi parce que tout me sanega na yega opposé nga yega o kaligula o o ate c'est qu'on a senti pendant que changement mo sali na ina répondre na Manda non téléphone na bosa na téléphone pindate lem susu pesa lem susu kana mutunyo so lem susu pena benga yo pe wili kaimbe mona pe lem susu aki lem susu makam su téléphone yaki moi na en tout cas na zara na yamba téléphone nganga moko so benga la preuve so nganga moko exactement et puis na zara nega lobi so na zara méfiant ndeka na otolo bango wa likambo méfiance na moni ba robelinga mwa mingi ezala pena méfiance te ezala ke ko kubuya moi enfin yango kaka na français kubuya ba mindondo kusangana sangana to kanu ba problème te na ni ba problème te na ngina zala bien na batu mais je respecte tous mes amis tous mes collègues comme ça respecte bango nyoso et na lobika ke soki na bosa na mo téléphone moi jour mo to mi balé na osala effort na ba na bosa na moté. Merci beaucoup le Karmapa le roi. Tozo kenina soka me na otika toso ki saboyete non premier na lengi oyo bisangai so ezana mwana mobali moko bobe banana ye otilelo yo moko en tant qu'humain au lobarak on s'excuser panaye tout comme il pas qu'on s'excuser pana. Oui, c'est vrai que ceux qui n'avaient pas na mutu en tout cas à ma connaissance na beba na penza na batute et en plus na utipsa awa na kima makambo ninga makambo so na za na problème na mutu en tout cas na ya na sura na mes problèmes ndeni de tout ça pour to bongisa ngo entre yo na waze ko na mutabanda muninga po bosola non na website yo mo peut-être waze ko pas website yo ngo na lo bango même la télévision parce que c'est mon frère so il est là na lobige ba lobige batu bazo boma batu mais faut pour na mutu mo bolia na olinga na pour na waze ko to lia na. Ah bon? Ou peut-être Manda. Donc, par là, c'est vraiment un frère. Oui. Mais dans le website, puisque vous te posez la question, une fois, quoi? Ton album, je m'appelle Toi et Bimi, premier album, et ça, I Love You TF1. Oui. Nanzimbo, Nazaraki choisi parmi les 6 meilleurs artistes à Congo. Oui. Et puis, Fona Lobela Mopé, Naza le seul musicien le long na Congo. On a premier album nemba moi qui ne kora. Oui. Na kinda ki kora na kutana waze ko pesa ki na kora mo. Tout ça ko croiser boye comme Naza mukolo na e et puis na ebi osana na batu. Na ki férié na pese mbote me ndeko nanga leki nanga boye ko yamba mbote nanga. Na lobi na télévision. Oui. Et Naza ipsenga mama watro. C'est mon frère avant ça musicien. Oui. Il venait chez nous à la maison et donc c'est vraiment mon tour. C'est musique il y a mon abalem sous musique bébé Sarabiso. Oui. C'est un gars bien intelligent mangwebele. Na pesa gembote ma boyo zo mbote nanga. Ah. Monique na kenda iverie. Oui. Ya boyaki. Mais kaka mama kambongo qui na lobaki non peut-être et totika temps totika ngonga mais maleme na ndenge pe kuto comment on sera bien ne bipete. OK. Peut-être yaka yango moko kado coup de fil abonia ah docteur lobaki yo pena ko film comme ça bosola. On met tout ça en promenade. OK. Aïe ça yo qui tout ça en promenade. Tena tunika rapport na yeke basemo c'est un grand artiste mboka oyo na za problème ni na usana ngona dai. D'accord. Est-ce que ko yambaye? Te yende pena na oboya te na oboya parce que bandenge na ya osala faut dire la vérité
Et ça, c'est parmi des gens où on a tous à la musique. Na quand même conseil à la fois le cas bien abattu. Netinga ce qu'on émission on a boyé penaza naé parce que azara bien penala battu. Bon, les qui nous m'ont cassé ce conseil. Il est dans la nuit on a tous. Pour nous ça pas surprise belé oh puis nous ça qui a malamu. Les nous on c'est là ma béa. Te soza mabe utala ngoka na porte le bizunga. Na permettre utala na porte. Akota kasi mutu ango leki ango ya yango akota po tomona makambo ngo ndenge ozalela. Soki po le bité akei na ye. So le biwu. Ah guys. Merci. Prenez place. Bonsoir, monsieur Eric. Bonsoir. Ah, Karma. Mais vous savez, on va surprise et répondre. Mais les amabés. Avant de poser la question, on a observé que c'est mon frère. Oui. Et Nathan Araye, on va concert dans la tour, on va toujours, grâce à lui, les lois n'a Karma pas. Parce que c'est pas un producteur, mais c'est quelqu'un qui a signé qui a dit que t'es Tocha pena mutu pour Obima. Oui. Et les lois n'a Karma pas, il a plaisir. On a pas de monde qui est en bas et le billet belé. Monsieur Eric, très bien. Ok. Voilà. Monsieur Eric Lukasi, enfin, aux Aliawa, Narotikayo, Olobape, au témoigner sur Karmapa. Un petit mot. Merci vraiment. Et c'est un mingi d'abord, tout le musique. Tout le musique, d'abord famille. Tout le monde place mon corps, tout le monde place mon Oni Britannique. Na katite. C'est le mot, paquet, tout ça. C'est mon petit frère. Yombo la no peut barate. Mais ouais, mon grand c'est mon petit frère. Donc, tout le monde place mon corps na matete, au Oni Britannique, na quartier Baboma. Bakampa ba numéro 1B, c'est un numéro DC. Donc, 1D, ça la d'autres Donc, d'abord, il y a ça. Ensuite, tant qu'on parle de la musique dans le quartier, Félix Oazé, tout le talara y karma. On a profité qu'on appelle ça S grave. Monstre dans le mot vraiment beau te belle passer. Donc, tu as une histoire bien à la matite. Donc, les lois à fierté pour l'angaï. Après, tu as un poteau. Maman a un poteau. Elle a dit non, bazo boyanga partout, tala boyanga boyanga bité. Mais on a bien, on a bien. Tala ma casse, ezali. Et au Simba, on a plein de chèques. Et puis au Simba, les tout moyen. Vraiment dans un fier donc au éviter. Donc il fait partie des premiers amusés producteurs. J'ai un bac ça coûte belé. Oui puis qui bako, oise quand la phrase mon gars foutre la gueule minerval mais balinga gaswate. Mais il a foutu la minerval linga na soi. Et puis il a foutu la minerval na motema malamu. Parce que nous sommes repris bongo. Mais atira mon nganzi de et puis peut-être un peu dans motema azapé peut-être motema mabé mais nazomela ezati po azawana j'ai toujours dit na batu na ne partout na kendege non batu oba edanga iliboso yé pinza batu bele tango ya misaki disque je m'appelle toi batu bele wakanza kaza producteur ya maman musique non azaki na ba faire na ye na poto avec la société na poto et na kanda kaka ya talent oyo kokola la te il faut bima et vraiment une fois de plus merci beaucoup merci beaucoup na profiter on a le blague merci beaucoup nzambe abaksela yo ebele et puis lelo oyo na matete aza parmi bato balingi mingi na matete parce que c'est ça na ba jeune ebele apesi ba jeune ebele toujours soutenir parce que ça dit ça la carrière na politique c'est quoi voilà merci beaucoup monsieur Eric Lukasi un petit mot vraiment on a profité de l'occasion oyo na pesa
D'ailleurs, tu peux permettre de faire un beauté. Oui, pas de problème. On doit faire un beauté et belé. Boy ba ki combine na biso matete hein ba to ba cancellation mabe ezaka ningo na te boy ba ki matete za ba to minene to ba soki mikanda somida to ba Félix Wazekwa to ba karma pa to za ba te belé donc eza façon européenne ça chance pour la commune na biso biso ba encadrer biso depuis comme tourne biso to encadrer ba jeune donc beaux à désespérité biso tout le temps ba porte eza ouverte so comme ya liboya to usunga. Et nous avons profité de l'occasion oyo pour yebisa bana matete nyonso o balinga Eric Lucas o balinga le Karamapa o balinga Félix Wazekwa que je vais m'enrôler le 27 il y a moi dimanche au kuna tokuta na biso nyonso na quartier Bamini mo 54C ti on s'enrôler l'école primaire na Tangi donc il y a un des nos stinga bana matete nyonso balinga biso baya ba accompagner pour nakinde pour sa carte il y a électeur et on a profité de l'occasion on appelle ça Zeka prêtre mbote passe azali Freddy membre d'Angola passe bazali mbote belé nana ngatambulanga monter toujours ba conseiller na bazali nana giswa munu nana ama makimba les conseillers privés donc vraiment on a profité na oyo yete nanga no minimum tenir so en tout cas mbote belé tous a uni ndenge fait sommet dans toujours na sima inimat biso nyos tous ali boké pour commune na biso to développement commune sur les villages d'accord ba père ba botu biso pas yo zatanyo so 2000 ba père na biso botu sur le village ba botu ba village ba botu sur na commune na matete biso to botu c'est vrai que na village na biso to vraiment ba affinité mingité donc village na biso le matete la liloba na moi qui producteur en yo za uzwa liloba moyete merci. D'accord, merci beaucoup chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Le Karma Tigelo au conclure émission et je dis un très grand merci au mot de passe d'Ede Mopassa en direct du Katanga qui nous suit entre Katanga et Bandundu. Merci encore une fois à Darimente, hein? Donc Richard Darimente, merci beaucoup et merci encore une fois à Simeon Moussindondo, un architecte très intelligent. Merci surtout au docteur Jeff Njadi, le Teta Don de Dieu en séjour aux États-Unis. Et merci encore une fois de plus à toutes ces personnes qui nous suivent. Voilà, un petit mot, Karmapa, tous ceux qui savent. Et vraiment, on a s'appelé ma casse, c'est une surprise au Salingaza. Voilà. C'est mon frère. C'est mon frère. Il faut que yende mutu asala ipo bato ba biche m'appelle toi. Exactement. Na sepeli a trop la présence nae na kolobaka boy. Photo simba na biso toza ngale no saka ya matete na sa pele munene bango ba sa ba carrière politique baza na ba village na bango ofu batelema matete na sengi ba soutenir. Ngana lo biso lo mona ko na monde musique. Aza ba ndeko belé ba te belé balinganga. Na seul album au Caligula na le biego bima awa d'ici fin septembre début octobre. Oui. Et logozo salangai et c'est moi que album mon âme côté d'imité déjà mon qui les a oninga na nazo comprendre te. Il y a des chansons on est ba AVC. Nazo mona ba toza ka focaliser la mimi na Caligula non AVC. Nanzimbolo wa AVC nazo pesa ka ba conseil et ça ba conseil malamu na sinalingi avant monsieur silana me wa lobango wa na fumbo yo kapé AVC Caligula raté on les a chanson ba chanson c'est une son dans deux chansons phares AVC et ça me suit à liboso na lobi boy na AVC parce que mikolo yo tozo mona bande bona biso baza okufa mingi ba mama soki to lingani biso na bino biso mibali bino na bito lingana malamu okomona ndako ekomi lokola parquet chambre comme le tribunal c'est-à-dire que tango yaka na mbeto comme le ozana bar olingo bono samba mama na bana bongwani procureur akosambisa yo lede uti wapi na yo ki boyele olinga ka biso malamu. D'accord, na pesi conseil en tout cas balanda AVC. Merci. Na bengi Edino Matondo mutu esala soki omoni ke simbite boka bona kaka. D'accord. Charles Brown Zola directeur ya yo ngwana Jacques Ngunya
ya yo ngona Louis Adoko ya yo ngona Mita Masikini oncle Ferro ya yo ngona na kobosa na te directeur na ngai et deux spray à l'isombi ye muto asimbi communication na ngai makamnoso place azali petit na ngai foncé kaka merci mais la rumba mikolo biso tozobenga ngosiko kirumba chez kirumba ça dit que rumba ya bakolo. Merci beaucoup le roi de la rumba Karmapa. Chers téléspectateurs, cette émission se passe tous les samedis à 21h40 en rediffusion le lundi à 16h. Merci beaucoup à Movison encore une fois de plus qui est en train de nous suivre depuis là où il est, et merci encore une fois au cordon au bain Moukanou Kardashian vrai. Merci à toutes ces personnes qui sont ensemble avec nous. Merci beaucoup d'être passé. Merci surtout à la grande surprise à monsieur Eric Lucassi. Merci beaucoup le roi de la rumba Karmapa. C'est moi qui vous remercie. Merci, à la prochaine. Arsène Mandembo, le fils Nika. Beta ngai, mon petit Dieu de Diasso. Adora Loa.